réanimation des Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, bande konabiso balandia info 16 balandia solo ekotikala c'est solo. Merci nangonga oyo ndenge bozwami ebele bozwi lisusu libaku ya kolanda biso bande konabino. Ya solo boyebisaki biso ke bolukela biso Papa Manoka to solola naye to meka kotuna ye mituna oyo bino bopesi biso to solola nende balobaka na mozindo. Lelo pena to kolongola to fungoli linyoko to zwi musisa to bimisi. Na pesi bino lisusu mbote puis merci ndenge bozo continuer ko s'abonner na ba chaîne na biso ya YouTube. Koya wezalaki mwa pasi po boyebiete nzela ya Congo Central etika do eza ya kokata na nzela ya Congo Central na modèle wana embouteillage eza ya makasi bandeko na biso bino bato bo libanda bozotala biso donc embouteillage eza ya makasi mais to potani nango to bundani nango ti to koma esika oyo botindaki biso pona ko banda lisolo na biso na kopesa pote epa ya Papa Manoka. Matondo mingi mo panzi sango pe tozongisi matondo na bandeko banso bazali kolanda biso na bisika biso bazwami kini mfumu kimbangu na nzamba bakoko na biso eza na bango na biteni bazali. Voilà, Papa Manoka namona kayo mingi na ba media ngala ka esa ko apparaître ka pena père makasi meko koma pembeni na yoza pena nzana jeune vraiment oza très jeune. Matondo mingi eza musala ya tata mokeli bangunza nyonso bomonaka bazalaka bilenge bazwaka ngo na kimokolo te bazwaka musala ni na kimolenge nde bakomi nango ti na kimokolo donc musala ya tata kimbangu ya fumu kimbangu ya ubikisi na biso bayindo ezala bango moko babandaka yango na age moke pe bakomaki mpaka na musala na yango ezala yaki mpa vita azwaka musala na age 20 ans moni age 20 eza age ya kimolenge ezala bino moko boyekola pe musala na age ni na age ya 7 donc eza musala ya tata mokeli babandaka ngo na age ya bilenge tito kokoma bampaka na yango donc eza ndenge wana eza etumba tozali na yango soki tobanda na age ya kimokolo etumba lobika bayindo eza etumba ya des jours te ya inanie te donc il faut tozwa temps mpona kososolisa bayindo kolamusa conscience ya bayindo. Voilà Papa na biso Manoka mutuna ya liboso po tokota pena mozindo ya lisolo na biso tolobaka ke mindele bayiba biso mayele bayiba biso makambo ebele bayiba biso so na ndenge bayiba wana oyo ndambo biso totikala nango koma tokoka ko avancer na ndambo totikala nango te. Matondo mingi mopanzi sango na mutuna kitoko botuni biso bakoki koyiba yo nyonso na bomoi mais bakoki yiba yo mayele te parce que mayele eza molimo bwanya eza molimo parce que bwanya emonanaka te mayele pe emonanaka te mais oyokana ke moto aza mayele donc bakoki koyiba yo nyonso na mokili mais so bayibi yo bwanya na mayele eza ebembe mobimba otikali nde ebembe biso bayindo tellement babosanisa biso bonzambe na biso oyo eza spiritualité nde yango esali ke totikala pamba mokili oyo tozali lelo mpona ekelama ya monanu mokili ya molimo totekelama ya monanu tata mokeli nanu ye moko azalaki nanu ye moko na nguya na bokasi oyo azalaki na yango nde nsima na yango aye kobota bambasi oyo tobengi na kikongo na lokote ya mindele ba ange nde bambasi bakoya kokela mokili oyo toza nango monde physique bakeli mokili oyo eza ya misuni
nde bongo bango moko ba milimo ezouta na mokila molimo eyo ya kolata siko misuni o bango bakelaki pone vivre na kata mokila ngo ya musuni bolandi personne to comprendre bien te nzambe te muto asala biso mais bato basala biso eza bambasi ezaba milimo tata mokila za molimo eleki milimo nyonso na nguya pe na bokasi na kati na ye nde aboti siko milimo wana babimi bana na ye pona bata na sa lotoma na ye tata mokili nde tata mokili akopesa bana wana etinda baya kokela mokili oyo ya musuni mokili oyo lelo tozali ongana yo tozofanda nde milimo wana bayaki siko kokela mokili oyo ya musuni tangu bakeli na mokili bakeli mokili yango ya musuni batikali na mokili yango ya musuni pona kobatela misuni yango oyo bango bakelaki omoni nde yango ekosala ete misuni yango eza nini nzoto na biso bato ndenge naza boye musuni oyo yango wana bakelaki nyama soso nzete oyo nyonso tozomona mbuma yango eza misuni oyo milimo ekelaki nde bango bakoya su kolata misuni yango bakelaki ekomi siko banzoto na bango mpona bapesa yango siko bomoi na kati ya mokila mosuni ntango mundela ye lokola mundela yebaki malamu ete biso bayindo tozali baye oyo tata mokili akelaki ya yambo na mokili mobimba mais kolandela nakoloba kolandela baerreur oyo totambolaki na yango ntango bakelaki bakoko na biso nde yango esalelaki ete biso bayindo siko tofuta baniongo wana nde ntina yango mundela yaka awa sikoyo bakoko na biso bazalaki conscient ke bakelaka bango liboso ya mondele ou bien bango pe bayebaki na bango te bango bayebaki kaka nde toza kaka boye esili matondo mingi bakoko na biso bazalaki na boyebi bayebaki ke biso bayindo toza bato ya liboso tokelama na kati ya mokila mosuni bayebaki yango parce que bakoko na biso so tolobela bakoko oyo bakelamaka ya mwasi na mobali oyo ezalaki nzala mpanda na kitelekina bango wana bakoko wana bango ndenge basalaka tour na mokili mpona kolakisa bachinois izanami na izanangi oyo bazali bakoko ya bachinois mokili na bango kuna na Asie mpe bango wana bakoko nzala mpona bakendaki ti epai ya Melek na Sedek oyo bazali bakoko ya mindele kolakisa bango mokili nsima baye kozonga esika bakelelaki bango na laki Nyanza donc na Tanganyika nde bakomi kolandela siko mai mpona kokende kotonisa mokili na bango donc soki bakendaki kofandela na ngipiti to Egypte ezalaki nde esika oyo bakomaki ebele nde bafandeli wana mais bayebaki ke na mokili na baparti mosusu ya mokili bato mosusu to barasi mosusu bazali omoni esika oyo tofandaki lokola na kati ya mokili moto atambolaka mpe na baerreur na baavantage comme mpe baerreur ezalaka nde baerreur oyo tosalaka na ngipiti na Egypte nde yango esalaki lelo tokoma boye tozonga su na kazi ya départ mpona tobanda su etumba na biso ya kokende kobikisa bayindo donc wana tokata yango nde na monene mais lokola deja tozwi contact banda kokutana nde tokokende na baprofondeur nde esengeli bato bakoka koyeba boye mundele ntango abomi mayele na biso ntango ayibi mayele na biso mayele eza spiritualité mundele ntango aye koyebisa yo ke tika kobelela nzamba bakoko na yo tika kobelela bakoko na yo belela bakoko na nga de bakoko ya ye mundele oyo baza na relation moko te spirituellement comme physiquement na bino bayindo bokomi kobelela Jésus bokomi kobelela Abraham bokomi kobelela Isaac oyo baza na relation na bino te directement relation na bino na bakoko na biso na nzambe akelelaki bino ekatani omoni ntango tokendaka kosomba motuka eza na notice principe bapesaka mpona motuka mais motuka mutu akeli yango mais eza na principe nango oke kosomba télévision eza na principe nango mais mutu akeli télévision boko comment expliquer vous tata mokeli akeli bato akeli mpe na badifférent race c'est que race na race efeza na principe na yango mpona tambola malamu na race na ye sikoyo biso principe na biso ya bayindo ezali fo tobelela mindele tobelela nzamba mindele to principe na biso ezali il faut tobelela oyo ya biso moko pamba te soki tata mokili ayebaki ete na mokili mefu bakela bato mibale na kati ya mokili mbeli biso bayindo toyebaka mpe koko oyo abota biso epai na descendant ya Abraham soki eza nani na descendant ya Melek to Sedek to Adam na Eve so eza nani mais tant que kombo wana nani epesama te toza na koko na biso pourquoi toza na koko na biso c'est que toza mpe na nzambe na biso parce que koko na biso
o bakelaki abelelaki nzambe mindele te parce na tango wana azalaki na kata na laki Nyanza ayebaki mundele te siko ayebaki ndeni nzamba sali ayebaki ndeni safu ezalaka ayebaki ndeni mange ezalaka ayebaki parce que soki bango nie mindele bayekolakisa biso mokili siko ndeni biso toyebi bapelation ya biloko na biso na bakoko na biso na mkota na biso kikongo mundele mutalakisi biso langue na biso bondeni mindele balakisa biso bakota te balakisa biso critique na biso te tolobaka toliaka fumbwa toliaka safu nyonso balakisa biso te mais mpona kosambela nde balakisi biso babike nzambe azaka na mwana moko kota kolia oza na critique na bino mais mpona kosambela bake tokoni kosangana na kosambela pas question parce que même na kati ya nzoto na biso bayindo baanticorps eza différent na anticorps ya mundele eza très différent eza na bamaladi oyo mundele abelaka biso bayindo tolelaka yango te eza maladi oyo biso tolelaka mundele babelaka te neti maladi nini oyo mundele abelaka ese mundele abelaka nakoloba nini maladi oyo nini kibeka ayebi kibeka ndele ayebi kibeka te ese mundele soki abeli kibeka bayebi ki basalisa ngo na ligorodo omoni siko eza spécialisation ya banani ya bayindo vrasa mundele akokota te ndenge nini na babiloko mo ebele toza ya kokabwana na bango me na bonzambe toza na bonzambe moko eza achifo estce mokokoli ya manga mbeli ekobota mpe mabele manzomo meza mokokoli ya manga miloko différencier nango eza batibi batibi ya nini ya plante yango nde esaliki ekabolaki mabele manzombo azalaka na mokokoli na ye manga mbeli aza mpe na mokokoli na ye madosine aza mpe na mokokoli na ye mais mokokoli moko te ya manga moto ebota bamanga nyonso baange bakela mokokoli na manga na yango mais maintenant nini oyo ndenge olobi kaka ke babi oyo esalaki ke lelo tozwa punition mundele aya kokonza biso ti totikali na bowumbu wana babi oyo tosalaki ezalaki neti banini babe oyo tosalaki matondo mingi ndeko na ngai étape oyo esalaka nga mpe pasi na motema parce que mundele aza très malin étape oyo nayi naloba mundele aza très malin ntango tobetaka lisolo ya bana Israel eza na bayindo moko oyo babimi mpona koloba ete bana Israel baya nango na Egypte te bayaka na bango na Egypte te eza na bato moko badefandaka eloko wana bokomona yango ndeka tosala émission bakoréagir ke baégyptien bana Israel bayaka nango na Egypte te lisolo oyo mindele babeta wana eza nango lisolo ekuta biso bayindo bonzambe oyo mindele baza nango eute mpa na biso bayindo nde bakenda nango kuna yango lelo ekomaki bato mosusu bakoma kolobake Moïse azalaka mpe noir Jésus azalaka mpe noir donc ekota boyoka ngo déjà epai ya bandeko na biso bayindo ke Jésus azalaka mpe noir biso confusion ekota confusion ekoti mpona nini mopanzi sango soki moto azolanda mbangu na lisheti mpona boma yo abandi banda awa na mataniki bana ti bozokima mbangu yo mpo ozokima mbangu parce que moto alinga boma mbangu rompo ngamba yeso mbangu pena bozoki moto wana kaka azolando kaka mbangu ntango bokomi kaka na masina yo moni mpena olembi obi te soki akoboma ne kaka aboma naikomi pesa naikomi otelemi kaka ya kokata otala moto wana soki ayabi naolanda na yo te naotala nde moto wana bazokende oyebisa moto wana ni te osilika okosilika okimisikeli na mindele na 1491 baloba na biso nanu te ke Moïse azalaka noir baloba na biso nanu te Jésus azalaka na noir totamboli na mindele ti ntango tokomi na ngonga oyo fumukimanga alati sikoyo bangunza batelemi mpona kolobika bayindo prétexte mo ebimi tokuta na biso nini bana Israel bauta na bango na Egypte bakota na bango na Egypte te oyo boyeboye seke mundele alingi arécupérer citation na biso politique wana basalaka yango basala ngo na église kimangisi moni ntango bakangi fumukimbango bazwi bana na ye telima bayebaki fumukimbango aza mobikisi ya bayindo bana na ye kwa bauti na kati ya makila na ye baza biologiquement de soki tosala effort todéoriente bana na ye à la longue bato bakososola fumukimbango ntango balinga balanda sango fumukimbango bakolanda nde bana na ye kuna bayokuta yesu mutatinda fumukimbango omoni esika basala biso yango ekomisi biso ti lelo tozonyokama bana na ye moko famille biologique ya fumukimbango baloba yesu mutatinda nani fumukimbango
siko biso bambuta tolobi fumukima za motina mi atata mokele pe fi confusion de confusion wana mindele batela biso ba yango ezokumisa lobiko ya biso bayindo donc muto azolanda mbangu yo ozomona linga boma yo na suka lobiki alingene ya bomo te yo bangiso okundima yango mais nde balobaka mpenza nga nazwa kutu histoire mosusu balobake fumukimba ou même biologiquement boya bota te yoka kasi tozokende te yoka makambo nde tozokende la voilà tata mokeli oyo akeli likolo na se mpona kondima ye kaza tata mokeli ifa tinda moto abota te fatina moto abota donc mpona kondima ye aza tata mokeli fo moto abanda kolimwa oyepa ngunza manoka pour alimwe aza na tata mokeli mais ntango omoni yango ngunza manoka azopema ntango omoni expérience ya milimo ya bakoko na biso basali moto azokanisa basali moto azoloba basali moto azokende azozonga basali moto azolia seke fo ndima tata mokeli kondima nani kobunga te mais ndimi na tata mokeli na forme oyo azali misiko fumuki mbangu mpona azala fumuki mbangu ifala limo ifala bima sans tata nde bandimi fumuki mbangu eza lokuta principe tozotambola na mokili na principe ya création ya mokili principe ya mokili ezali molimo nyonso ekouta na mokili ya molimo mpona eya na kati ya mokili ya mosuni emonana na kati ya mokili ya mosuni ifelata nzota mosuni biso tout ezala yezu aleka na même principe même nzambe soki alinga ya na mokili akoya na même principe il faut alata nzoto ya mosuni nde baprépare misuni yango tata mama bakosala nzoto ya mosuni antilope na antilope ya mwasi ya mobali bakosala nzoto ya mosuni lion na lion ya bakosala nzoto ya mosuni donc fourmi ya mwasi na mobali bakosala nzoto ya mosuni nzeta ma ekosala nzoto ya mosuni banzoto ya mosuni ebele nde milimo ezowuta kuna soki elati na kibomoto obimi moto soki elati na nyama ebimi nyama soki mpe molimo ezozonga liwa donc nzoto mosuni ekufi molimo esalili esoni na mokila molimo principe yango wana bana mokili esalamati lelo moto asota principe wana aza te ezala balobaki yesu akufa sekwa ndako nde ezalaka wapi tokende kotala ye lokola ndako ezalaka te akufa te mais koloba asekwe après amati kuna likolo eloko ezalaka te bango mo bamata kuna bamonani bango moko bakosa biso bamata likolo soki mpe ezalaka ya solo bamonani kuna eloko te ezalaka vide na vide eza lokuta ya religion christianisme pour défendre likolo ya bayindo donc fumuki mbangu aza mobikisa bayindo aza na droit kobota parce que ayaki kobikisa bayindo fumuki mbangu azalaki mwana mobali bayindo babebaki bazalaki mibale mwasi ya moyindo na ya mobali ya moyindo moto esali basali nini babebi soki fumuki mbangu ayaki na eteni ya mwasi il faut pas bikisa pe eteni ya nini ya mobali na logique fa bana mpona bikisa pe mobali mwasi parce que bato bayeba principe ya spiritualité na mbuya oyo mobikisa yaka na ote mobikisi fa bota mpona tika lignage na ye ya lipamboli mais Jésus abota te wana eza kolanda colonisation te nanonga yebiso yesu abota te wana eza ndenge bakomi biso na babuku pas question Jésus azalaka mutu azalaki na basentiment nyonso mutu azalaka na yango ntango deja obotami mutu ndeko na nga ozala ngunza ozala nani oza na basentiment bomoto kati na yo wana tokimaka ngo te omoni do yango te mpe moto elongolaka bonzambe kati na motu mais baloba soki eleki kosangana nzoto soki tout excès nuit même kaka pondu toliaka so olengo mingi ezosalani ekobebisa yo donc koloba kaka te kosangana nyonso na likambo nyonso soki eleki ebele ekomi mabe mais tolobi toza bato omoni mais grâce au tata mokela ataka epai ya mfumuki mbangu nde différencier biso na mfumuki mbangu mopromis oza nango grâce au mfumuki mbangu azalaki nango na molimo eyaki kati na nzoto ya mfumuki mbangu nde différencier biso na mfumuki mbangu toza ndenge moko na bango te na grandeur oyo bango bazali na yango mais koloba teke akoki kobota te akoki kobala te ndenge soki abali aboti nde kitisi grandeur na ye ikeleve yesu abala abota Mahomet abala abota Bouddha abala abota et pas chrétien likambo zoloba yesu abota na zo biso eza dégâts ya matondo eza na documentaire mo ezala même na YouTube eza na documentaire mo ezala na YouTube les tombeaux de Jésus comme na moza les tombeaux de Jésus mutu nyonso abeta filme akoma filme les tombeaux de Jésus bolanda siko documentaire
bango moko mindele basali yango bolanda ngo bomona abota akufa corps na eza quelque part tombo na epe bakunda ngo quelque part na libota na esika baza kunda mabota na bango kuna bomona bamona na komba mwana Jésus biso te me bango mona Israël mu basali documentaire wana eza film te mais eza documentaire eloko babengi documentaire eza eloko oyo ezali vrai parce que bakeba moni ndi bakosala ba commentaire na yango bokomona Yesu abala abota. Comment expliquez-vous Yesu accueilli na mariage soi-disant invité? Mariage nini ya Cana. Il avait invité. Avait invité. Donc talagi wutu yete. Avait invité. Balobi pe soi-disant premier miracle. Yesu asala na mariage wana. Bake na mariage so babi mariage c'est que libala. Na kati ya mariage masangisili. Tous à la seconde tingana no botuna kata libala mo ba invité ki biso to comme na libala masangisili. Siko to ko réclamer masangi pana. Il pas marié. Il pas marié. Yé mutu to yebisa yeke masangisili. Yé mutu sangisi biso. Yé mutu sangisi biso. Moneni bakina directement pas marié. Bakina pas marié. Marinda est aussi plié Jésus. Alors que Masangesili donc batu ba réclamer ça là quelque chose. Bango mi balé ba invité. De to fani na kata libala biso ba invité, Masangesili ba yepa na biso. Place là. Il faut que les musiques il faut mbangu comme les mbangu difika soe kama mozi poli ya maebombama. Aloba mundele to kokangele na eloko yemoko ayibi. Libala Jésus invité, Marie a pu inviter, Masangesili bake koluka Marie a koyebi c'est que libala ni zana. C'est que libala ni zana. On dit ah baba yindo basi. Il faut qu'on pousse à makanisi pour nous comprendre muyibi ya mundele na kata Bible. Parce que lobi kuna koloba na biso na komela kibino mais botanga ki yango malamu te pour na bata mi na bino sous place wana parce que mundele za très malin. Moni Jésus a zokata mutema bi Eli ne masamba batani. Babi qu'est signifie mon Dieu mati abandonné. Na se wana tsu na kata pa na vexan babi mutu moko azalaki na se. Habita la zobelela Eli. Ya kalifi Eli ya kwa obikisa ye. Sikonga na otuna mutuna tondima oya komi qu'est signifie tondima mutu azalaki na se wana. Parce que mutu azalaki na se anda yoka ki langi ya Yesu. Mais oya ba qu'est signifie ndi ataki commentaire. Sikotondima commentaire tout le monde sur place. Est-ce que exactement kendenge bozo kota na développement ya makanisi wana ya eza objectif to bit ya pasi oto zo mona na Afrique bit ya pasi zali moyindo alala pongi eloko memi moyindo na pongi zali Bible wana mukanda wana ba religion tout étranger. Ndemu yeko kosa bayindo ya mute la kisi bayindo lufelu na lola donc muyindo akoma ko raisonner lufelu akoma ko raisonner lola ya mute yeli muyindo satana ya maseke donc muyindo akoma ko banga seke wana omoni tiko ba memi biso na mokili moko oza mokili moko ya fiction ekotika na kosala mate batika biso na mokili wana nyoso mokili ekoleka nyoso to muto tika la wana tiko bango mindele bazo salela biloko ngo ya mokili yango eza ko avancer bango bako ba grande puissance ya ko avancer bango siko biso totika la kaka soko la linzala nzambe mukaningi omoni soko zui soki muta zwimbo mebele asimbikisi akoti science ne bango bazana ba baye de fond bazana batambongo c'est normal donc pas na biso ba mama pale ba legisi mama moti na lo baboy batu kote ba olanda jo bien ava trop cher ava trop physique Chanel donc très Chanel, il faut être très spirituel. Dès qu'on a ngai, ce qu'on a très Chanel, tu comprends un peu mon qualité. Tu es comme ça la nina kata mon kilo. Ce qu'on a très Chanel, tu es zongo na mokila molimo. Kuna nous a très spirituel. Mais tant que vous en a kata mokila musuni, tu vas vivre 99% physique et 5% spirituel. Yango to lotaka. Ozolota pour nous va venir nous à lobby ozolota bala ki toma makambo ko sala mela lobby mais na musu to 95%. Siko to ke nano na aspect ya ndoto na aspect ya ndoto ndenge nini conséquence nini ezali na moto oyo azolota mazo kwa kokanga mambo azolota te matondo mingi conséquence ezalaka kolandela lolenge oyo azotambola na mokili esika oyo azomema
makanisi na ye pe environnement na ye nde yango esalaka ndenge wana soki aza mingi trop physique akoyeba te makambo oyo ezosalama na ye na mokili ya molimo parce que chaque famille eza pe na biloko baliaka te na famille na chaque famille tobosana nde bokoko yango tozovivre baconséquence même yo bino mone boza wana eza na eloko mosusu tina libomo na yo esali yo bien te mais moninga oliango normal omoni siko à partir ba biloko wana nde ezobebisa ba signe spirituel na biso ndakisa mutu alali aloti alamuki akangi ndoto te il faut kebela kolia est-ce que azolia mbila miko aolia mbila mingi soka aliaka ni mbila mingi te a contrôler nano asala siko losambo asinga epai ya tata mokeli na nzela epai ya yaki mpa vita azongisa bandoto na ye parce que mutu il faut vivre na deux mondes monde spirituel na monde physique monde spirituel to vivre kango mingi na butu to tango yo lali ndoke ko vivre kuna oyo kosala lobi okozwango kuna ndi na moyo oyo kosala yango donc toza na deux mondes wana monde spirituel na monde physique le temps to utaka esika to utaka ndi esika énergie na biso ezalaka esika force na biso ezalaka yango to lalaka pona tozwa force wana toya kosala na kata mokila musuni soko zwi ndoto eza force oyo zwi mais soko kangi yango te contrôler physique na yo eza na biloko eliaki eza incompatible na yo te ndekimisi bandoto voilà sikoyo to kotana na biso bayindo na katikati nde biso bayindo eza bato basosoli balobi no tolanda nzela ya mvuluzi kimbangu bamususu mfumu kimbangu tolanda nzela na ye eza malamu me na kati ya nzela ne nazoyebisa yo bangunza mobili telme bele soso tokepa bangunza mosusu Yesu na kimbangu basangisi tokomepa bangunza mosusu kimbangu ou rien tokepe bangunza mosusu balobi atosambeli na yo nani Maome osambeli no Buddha osambeli no Yesu nyonso eza nango malamu me reconnaître kaka kimbangu me ndenge nini biso nano tozoyokana te ndenge nini siko tokobenda baninga oyo baza libanda mpe baya na biso elongo matondo mingi ndeko nanga mopanzi sango eloko ebota ordre eza désordre eloko ebota ordre eza désordre kala ntango tozalaki na baane 90 80 omonaka mpe bango ebele na bimi te bazala te mais sikoyo tanke tozopusana babimi ebele kati tozokende na lobiko il faut bosepela kutu na désordre et il faut bosepela parce que soko sombe elamba na yo nango epa tailleur soko ozala na mpona sala lelo pantalon oregete tisi ndenge akokatakata yango omona bebisa yango kaka mais na suka bimiseli oyo ngai na lela nayebaka naza mwa moke nake kotika elamba epa tailleur ntango azokatakata yango naleli nalobi obebisi tisi oyo après na suka salelo elamba voilà tika fumuki mango asala atonga elamba na ye otika ya tonga bozoninga mojije nini ngunza aza ngambo alobi boye azala bongo ngunza manoka azala bongo ngunza boye azala bongo ezali fumuki mango nde atindi parce que zambe eza monene il faut bachasser bazala ebele na suka ordre kowuta kaka epai ya bango mofumuki mbango bango nyonso bakosangana omoni lelo biso toza na religion africaine ngunza manoka aza na kati ya religion africaine ezokambama na nesungi nti na fumu kusuki ya mutana mpana na ngola toza lelo na bangunza mosusu mpe basafilia tozokende il faut kotika temps na temps ezalaki te sikoyo ekomi seke lobi kuna mpe ekokoma me na kati na bino bozo escroquer bozo kosente bana ya bato bozopanza mabala ya bato okoti na famille moko ozwi yaya après okomi kozwa lisusu leki donc malgré des ordres wana kimbangu azosepela nde nango omoni na société oyo tozali lelo mokili oyo toza nango lelo soki ozoluka mabe na kati na yo moko ekozala grave parce que oza na mabe na yo wana mpe aza na mabe na ye na etumba nde tozobunda tokoki jamais kobimisa bamabe na biso mais tosalanaka quand même te mabe ekozala traité na ndako mais va traiter libanda te
oh tout ça na reposer zali ba yindo ba yiba fumu kimbangu balanda fumu kimbangu conscience ba yinde la muka yango c'est très important parce que ba mbeba oyo ezana mukolo ekosila ordre koya ndeko na ngai musala nyoso ezalaka ndenge wana ordre koya soki olobi likambo ndeti ya désordre oyo mais ngunza wana uti chrétien baboti eti akola za chrétien na kati ya christianisme nde esika bamabe wana ezali mabe efandi mingi na christianisme mais bino bomona kuna te boyo komona esika mfumuki mbango aza te mabe eza mingi kuna bato baesikoka bato babimisi lelo bashege tokomi na bakulona ebele eza banani société comme na désordre eza na eza christianisme te esi deja omona kuluna moko ya mfumuki mbango aza te mais bakuluna mingi ozomona ala basambelaka nani yesu wana bokomona te ne bino bokotala kaka ngunza ni na sente muso ngunza sente mabeza baboti mabeza abwaka mwana libanda misoka azwi mwana sati na ndako libala ezata tamoke na bokoko na biso libala kintu dezalaki na lobite na pesi courage na bandeko bazosala bongo ngunza manoka lobite apesi bravo na bandeko bazosala mabe mais ngunza manoka azolimbola mabe mususu yo omona mabe ekoki mpe kozala mabe te parce que tozalaka mpe na bakinchudi noko abali mwana nkasi siko bakoko na biso bainstaura lwa wana ndenge nini na chaque mabota ezalaka na bokonzi na bango spirituel comme mpe bokonzi na bango physique bamisusu bazalaka bamoni libota na bango inge sila donc il faut baluka libota na bango ebotama po ete bokonzi na bango efandaka na libota na bango babalisi mwana nkasi na noko soki yo oza libanda oza na kati ya famille te omona ngo nini insecte mais na kati ya famille baluki bokonzi na bango esala nini ezonga kati na bango wana ekomi mabe oui na mokolo lelo tomona ngo mabe siko totala siko temps oyo bakoko na biso bazalaki oyo bazalaki kosala makambo wana mabali ezalaki kokabwana te bakuluna bazalaka te siko toyambi siko soit déjà christianisme baboyi makambo wana kuluna eza ebele bandumba baza ebele mais ntango bakoko na biso bandumba bazalaka bahoteli ba age ezalaka ndenge lelo eza sikoponi ba age na ntango wana ezalaka te po ete ntango bakoko na biso nde babimisa badésordre oyo tozomona mais ntango ya mindele nde ordre ye mais na ntango ya mindele nde désordre ekomi makasi na ntango ya bakoko na biso siko soki bozojuge ezaleli wana ya bakoko na biso bokotala esika tozokende kobunda te kuna eza mabe makasi po ete kuna eza mabe makasi eloko ekimisi ezomisa biso epa mfumuki mbango eza nini eza mabe oyo tozovivre nango te bojuge nanu bato te soki likambo esalami na epai ya moto seki ntina moko ezali tala ifo tozala mitu elanda ifo tokola est ce que boyebi ke représentant légal ya bouddhisme nun abala mwana na ye mwana oyo moko aboti mwasi na kufi aza oblige fa bala parce que bokonzi wana couronne ya bokonzi wana elengo ya bokonzi ya bonzambe na bango ifetikala kaka na famille na bango ebima libanda te azalaki oblige kobala mwana na ye kaka mais ça secret ya bachinois baobimisela bino te mais mpa na biso bayindo toza kutu bayindo moyindo elingo molili eza secret mais tozozwa makambo na biso ya secret tozoyana na bareseau sociaux eza spiritualité fumuki mbango abala mwasi ya noko mwasi ya noko na ye boyebi maamuli azali mwasi ya noko ne bato mosusu bakotaka duti baloba tikala kobala mama te biso nde toza boye fumuki mbango azali modification ekamo donc oyo toyoka yango ezali frase aza représentation légale ya bokoko ya bayindo asala yango oyo wana azali mama muli aza mwasi ya noko na ye nga na koleka te mpona buka lokuta mpona bandeko babetelanga maboko ke olobi ya solo soki olobi ndenge wana eza masolo te biso tolobaka vérité omoni epa na biso na bokoko na biso solution na baproblème nyonso ezalaka bakoko na biso bazalaka na basolution yango basolution oyo bango batiaka na place yango bakuluna bazalaka te na basolution na bango mabale banaka kokufa te ndenge lelo ekomi mwasi abalani kaka lelo 2 ans après mobala komi mabe akabwana ke kobala so mutu mosusu nzoka na tamba bakoko na biso baboti biso mosusu babalana ke aza na kisasa mama na mboka mukandaka ke ye mwasi ka ye lelo biso mpe tobotani bokoko na biso eza na nguya makasi
par rapport na système au lelo mundele à côté ici mais bato bazo mona système wana te ils ont bien makasi ki document yango wana ba ko ko landela ngunza tel abala boti c'est pe la ngunza na bota parce que moi na moto poti ya ngunza. Voilà, to koti tozo kende. To encourager te. Voilà. To encourager te. Mais nazo mema batu ke bolo mona innocence ya kotala. O eza na kati na bino, mais bolo ka kuna o eza très important ba indo basalani. Ba bika. Eza très important parce que bolo ni bakambo wana o bino bolingo kotala. Mokili zo kende. Mundela zo sala ba kalikili na ye na forme na ye. Kongo zo kende. Njoka Kongo nezali sika lobiko na biso ezali. Voilà. Ngunza Manoka na bato ba utuzwa biso na nzela to yambi Ngunza Manoka na ye tozo meka kosolula pe tozo tuna mituna ebele oyo bino bopesa ki biso bolobi tango okuta na ye tunela biso ye boy. Ngunza Manoka mutuna moko ezali na yebite yo pesoki na molimo omonaki yango ko bino bo omona na molimo biso tozo kotuna oyo na musuni o biso to ko maîtriser te. Likambo ya 3 jours ya pongi mokili mobimba tokola la 3 jours ya pongi oyebi yango to oyebi yango te matondo mingi tozo ndayuswa tozo yoka ka ndenge bino pe boso yoka mais na ndenge oyo biso totangi nsiku ndenge biso totangi nsiku mutu akokolala mbala mikolo misato te parce que à vivre na ba conséquences makasi ngonga o tata mokela tsa pongi ezalaka calculer tout eza calculer na kata bomo ya moto olala mikolo misato po ete suka ya mokili ezoya to po ete bato bakufa bakolamuka eza pirement lokuta yo confirmer biso ke ezala ngo lokuta eza lokuta kotika kosalama te mais oyo biso toyebi watulendo nde azoya bayindo bazobika. Mais dis-moi, kolala mikolo misato on a kokene kolamuka na ndenge biso totangeli nsiku ya semono anza ekotika la kosalama te wana ezali lisolo ya yezu azoya bato baokende lola lisolo wana. Voilà, maintenant likambo oyo pe po tozolanda kaka nzela kongo yango tozoyeba mwa makambo ebele oyo ezobima likambo oyo bato bazo lobelaka tango nyonso balobi ke na ba promesse oyo Mbuluzi Kimbangu asala donc alaka biso tozozela roi divin mais maintenant ndenge tozosolola no awa est-ce que vous avez information que roi divin aza déjà matondo mingi mopanzi koloba roi divin aza déjà nga biso kutu Ngunza Manoka to bongo bangunza to koloba te mokili nde komona ye eza kolika makoloba te mokili nde komona ye mais koloba aza déjà te nan to mona ye te buba oyo bazo ko se proclamer déjà nga roi divin na tangi ba kombo te mais surtout que na Congo central na koza na mibale baza ba roi divin soki toye na Kinshasa na koyeba pe mwa misato ba roi divin soki nanu na ke bando noté po kuna pe peut-être ba kozala soki toke pe ba province mosusu to koza ba roi divin na poto pe ba roi divin ba komisko na yebite na bino bato ya molimo roi divin nanu ba bimie belesko yo tozoyeba te wapi oyo vraiment roi divin oyo esengaki aya kasi eza malamu babi maibele bayebele eza malamu moni likolo soki yini soki likolo yini mutu nyonso esika za yebike mbula kala mingi te sani bosi roi divin azoya mifo bando yi basala ni babi elakisa mopepeke ye azosala ni azoya Fumu Kimbangu yamba botama eza na mopepe moko ebana elekaka na nkamba donc soki mwana moki akufi soki muta kufi bazui ba mama bazui balalisi na se bazui maputa babani ko pupula batalisi na ngambo este babani ko pupula maputa na taba pupula maputa na bazobelela so Kimbangu fuira mwana lele Kimbangu fuira mwana lele Kimbangu do bazoyemba babina mwana mopepe moko kuta na este ko ya soki lekani sika mwana nazali mwana labuki
wana ezalaka yambo fungi wana kuta botamite comme wana pe kimbangu ba yebi on teme mu pepe mo yeki kimbangu fuila mwana lele kimbangu fuila mwana après nde kimbangu mwana moko obota ba pesa kombo ya kimbangu soki bato babolo ba yaza kwa tulo yingeta buite azako ya elo la kisaka ka azako ya mais que azala fika na biso bango te kwa tulo ndo za pigment politique soki oyebaka lisolo ya révolution chinoise Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, voilà. Sur la politique à Mao Tse-tung. On peut faire ça Chine. Quoi tous les dans la forme. Il y a un peu sur l'éclairage pour nous comprendre quoi tout là dans la religion té. A retirer ordre et la religion. A vous allez la forme. Voilà, le lingue toujours qu'il na Asie tangu Mawaye et na tangu Bouddha. Aye abunda bundi azongi na mukila molimo sur lokola Bouddha alaka ki pe kwatulendo na banga koya nde mawa yaki ati ordre de lo ordre la Chine sala nini écoute biso pe fumuki mama ye abunda bundi alaki kwatulendo osala nini bozela ye mena lobi politique bolanda oyo batu nsuba oloba te oyo nde biso to koyeba oyo nga lelo na oza courage biso nganga nguza manoka ya koyebisa mokili mobimba Fumukimbangu yambo aloba ke Kwatulendo azoya aloba ki eza na mutu ko préparer koya Kwatulendo benga ki e longi mutangi asenya akoya aye déjà ou bien na comité wala za déjà muta fuma nguza manoka eza enseignant enseignant na fumu kusu papa kusu o batu ba fingaka mais bato bazoloba papa na biso pe Masambukidi pardon Masambukidi makambo ye nango yende penza longi ya solo ndeko na ngai okoza lokolo eza loboko te loboko peza misapite misapi peza misuti biso nganga ngunza manoka nde tozo confirmer longi eza mfumu kusu kia munzana panga na ngola mulaki si enseignant ya ngunza manoka bango wana longi mais kozala loboko kozala lokolo eza bien po ete bino nyonso bosali nzoto mais mutu nde fakama omoni nalobi na tina naboyi Masambukidi te naboyi bangunza nyonso te naboyi batu nyonso te mais nalobi na likambo nyonso ifo mutu azala ntango Fumukimbangu ayaki na période même période Fumukimbangu azalaki mutama tu pas zalaki na braza moni naza ko interpeller banguza nyonso na likambo bon Masambukidi azana ba leçon boyoka yango bozwa peta ya koyoka ye bozwa peta ya kotala bozwa peta ya kotala Fumukusu botala ye bomona siko makambo oyo alakisaka bo comprendre sika longi aza biso tolobi Fumukusu ba oyo pe bazana oyo bango bakoloba ba yeba sali nini balobi mais totala si le terrain omoni Fumukimbangu tango azalaki na mukili bato bazalaka pe na Fumukimbangu tango Fumukimbangu azoloba ke yende mobikisa bayeni bato pe bandimaka ete ti lelo eza na bato mosusu kutu babimaka azondima Fumukimbangu te momona pe aza ngunza mais ye moko bamitie omoni mo soki yo mitie mi oyo bunda liboso na yo yo mpono botama mutu abotaki yo eza nani eza papa na bino mais soki yo bingai ni azabi na uta na nzete oignore papa na yo okozana mapambolo kotambola malamu na musala wana te Fumukimbangu mais ba mission nde eza différent oyo eza na Fumukimbangu aza axe central omoni nzete soko ozwi racine principale nde wana Fumukimbangu ba étape nde bimi bangunza mosusu nde ba étape donc ngunza moko ta akoko wanga na racine principale na ye oyo awanga na racine principale aza ngunza te voilà mais mokie pete awakala mingi te ndenge olobaka ke équipe oyo ekozwaka coupe du monde na baafricain eza équipe na biso ya léopard na biso awa mais kala mingi te ba marocain balingaki balongola makambo wana olobaka parce que tomoni Maroc akomi na demi-finale
etikala muke akoma na finale biso ko to kendaka te donc babosana biso c'est que au mona tozobanga te coupe du monde ezoya okamwa Maroc wana ou bien Algérie ou bien Tunisie bakomi pe finale bazu yango bakambwana lobaka mbala moko bato bino akosaki biso tolobaka bongo te tolobaka te ke équipe nationale léopard nde mutu okende kozwa coupe du monde te tolobaka bongo te bolobaka ndenge biso na kati ya religion africaine toloba boy léopard soki ezali ko avancer te eza poete ba fin joueur ya 74 bazwaka coupe ya 74 to bengaka coupe moseka ba futa bango mbongo na bango te musala o bango ba salaka ba récompensaki bango te ba papa wana mingi ba kufi na konyonga nde ekanga équipe nationale Victoria Club V-Club ti bango pe bazwaka coupe d'Afrique te religion africaine elobike bozonga bosala réparation na kati na bino ils na joueur moko akufaka na kati na terrain comme les alaka bobo gardien de but famille tango batambola ki ba remarka ki problème na kati bokene na famille bo fanda bo solola ndé ko ba ko donc ingolo baké inspiration et yaki ba qualifier ni na foot tozo ko avancer te ndiko ba qualifier na religion ya ba yi ni religion salini et lobi to ko avancer te pour la boy kiti na bandeko bazolanda ba omona ke tokende to luka religion to doit to ba to sala réparation ndenge ndeko mona foot na biso ezongi ndenge ezalaki mais la question eza to bandana ko sala no réparation to bandana ba réparation Afrique fait ça la ba réparation ebele roi Zingankou babatisa ki epana pas mondele ndazo ki loboko ati alongole ko Zingankou apese ko njwa premier njwa ngo ya ndoia ya Portugal. Si vous souhaitez lingi sur tout longola, tout ça ça m'a pas mboli parce que dans la commune Joao, des bilaki na Congo. Parce que tant mazalaki Nzingankou, des m'a pas mboli zalaki na Congo. Voilà. Tant que commune Joao, bilaki. Surtout on a posé m'a pas mboli zonga. Roi na fa longwa siko na. A longola Joao, azonga Nzingankou. Soyo roi wana si akufa. Que bon tout ça na présenté. Tout ça président azape na katamboka na biso et ce président peut s'accepter na ke andi maboko mais na mona ki kala mingi te babande ko luka ko sangisa bino mais bino moko pe so balobi bo sangana ba misusu ba sepeli ba misusu ba sepeli te ba misusu ba el gauche kambo o biso tozo loba misusu o bino pe boyingo loba misusu voilà mokonza mboka o toza na elelo papa Fachi Sekedi. Tanga zui bokonzi. Nda bengisa ba pasteur. Na marqué. Ba tiki mboka na biso na komba na. Yesu. Ba Yesu. Sikonde tuza bweleo tuza na 2022. Mboko etika na maboka na. Ya Yesu. Banda 2019. Mboko ezo ko avancer, tezo so masi. En tout cas pour la rozala sincère, tuza rozonga sime. Siko, il faut te condamner Yesu. To ben ça peut pas passer on passe a ben ça peut pas passer on live ça on mais to tika mboka na kuma Yesu nini marquité attaquer bango nda ben ça siko ba bele la fumo kimbangu atika mboka na fumo kimbangu pona a différencier bake nani aza mobiki ça ba ino eza clair pona ko sala yango abanda kyango azui bokonzi abengi ba pasteur siko azonga alba siko bino boko quitter to ben ça nani eza vrai choix oya ko sala pona ko yebe sika monimo ya fumo kimbangu ezali nana ko bomisa muto anyoka ma 30 ans na mboko 30 ans de prison na mboko yo remercier mes atis papa anyoka mi pona yokola maman anyoka mi pona yokola yo reconnaître ka yete yo kanisa peno kozala malamu na bomo ino donc tozo nyoka mande na likambo wana omoni ba makanisi ngunza oyo alingi te wana ezali nango ba contemporain donc il n'a pas tango na biso oyo moyen di mamuninga zate ezape ba erreur il faut donc di mama ngunza oyo azosala musala na ye ngunza wana azosala musala na ye mais soki ngunza oyo azondi mamuninga te ngunza oyo azoloba mabe ya muninga mi biso nto obele tata mokeli fumu kimbango soko zoloba mabe ya muninga soko moni mutu na mabe bende pene bosolo la bino na bino ba msusu to bosolo parce que mabe ba msusu atambote bo pesa eloko te wa biso to loba na to la kabino eloko moko eloko te bolandaka maloba ya Congo te bolanda maloba ya Congo te tokutanaka tosololaka
bakutana na tosolola parce que osala mosala moko il faut bayindo babika. Mais maintenant nini oyo c'est pas ça bangunza mosusu ngala yebike kimbango alobaki ke bolanda bomekola ngai donc bolanda ndenge nga nazotambolela. Mais lelo bangunza mosusu mona ye ngunza moko toloba ndenge eza penza anwalaka do abelaka diamba. Bangunza mosusu bamelaka ba whisky ya makasi ya kosakana te. Nakamoko te pa na yo na yeboye na moni ba gris te ba bikila kila po ba msusu pe tokenda mona tandi ba misale ba nini ba bougie ba nini abina boye moyen te. Est-ce que monte qu'ils ont décrédibilisé hein kingunza pe comme ko malango net moi théâtre moko boye esika o ndenge na koloba batu msusu ba mona net aventure. Soki batu baye na kata mokili baza na désordre. Tata mokili pona pesa ordre atinda motangi. Mfu motangi sasa ni aya pona pesa ordre. Munza mano kaza fouiller motangi. Okuta diamba te. Omoni ndako. So mutaya atala liwana pe mbunza. Ngao na mono ndire star mo bono neti ndule man mo bo te ndule man te ndenge oyo nazali mena na wuti na école naza na école na fandi na école ya Fumukiba omoni me bandeko wana afandi boye mo ebike diamba eza bokoko yimona lobi diamba eza bokoko nzoka so bosana na kati nsiku bakoko na biso bamelaki diamba me bamelaki yango na tango nini diamba eza similaire bakoko bazali komelango soki akomi mokolo akoli anuni lokola bazalaka makasi na bilanga force ebani kokita bani kosimile diamba mpona force wana ya bilanga me na age yaki mokolo yango remakaka mutu nyonso oyo amelaka diamba soki azali jeune soki ameli diamba akokoma na forme yaki mokolo me aza jeune donc diamba ezalaki mpona bato bazali ya plus âgé nde bazalaki komela yango mpona kofortifie bango bokasi ya bilanga mais lelo ekoma mutu nyonso azomela yango nde esika na lobi bangunza wana ifo batanga nsiku nde tina oyo ngunza manoka azala na terrain tina mona naleka na baémission mpona na te ya bangunza wana batanga nsiku ezali ya Mfumukimbangu ezali diamba te mpo etamela yango te Mfumukimbangu azalaki digne mpe respectif biso moko faut respecter Mfumukimbangu soki rasta koza rasta na Mfumukimbangu eza normal kozala rasta eza style mingolo bateke o azala rasta e famille la diamba parce que un anu eko bouger au mutu okote ya mutu ni parce que molimo efandaka na mutu pour nous en contact na spiritualité il faut mutu neza na kinya mais déjà côté ça ngo biloko ya makasi mingi lelo ba obeli maboma eza ba diamba yoka maboma nyoso loto omona balabala eza ba guti epanganga quel effet ba biloko bazo mela wana ndeke ni kobebisa bango ba cerveau Mfumukimbangu egali kwitité ngako to sona moni mutu amelaka kwiti na sila reketaka azobela Mfumukimbangu egali kwitité Mfumukimbangu azali mbangu difika suika Mfumukimbangu azali mayele c'est to zana posa ba indo ba comprendre misu tina nango nini maboko tina nango nini mabele tina nango nini mopepe tina nango nini mai tina nango nini parce que ce to ebi tina na yango nde to kobongola mai to kobongola misu ndenge mindele babongisa babongola misu yango na to mona caméra omoni nde yango Mfumukimbangu alobaki ete tango bokofandisa nga na mitema boko sala mingunduka oyo kokamwisa mokili mobimba sikoyo motangisa ye pona tangisa biso po ete lobi pona to sala mingunduka oyo kokamwisa nini sikoyo tango bozwi ngunza manoka botuna ti mokili kelama ndenge nini milimo baza milimo mais basala mokili oyo ezali palpable mais milimo yango tozomona yango te to bada toko expliquer ndenge tata mokili asala science science eza nini mais to bandaki wana tango na tunaki ke ndenge nini mwa mayele oyo tutika na to sala yango ka kilo te émission ekoya voilà parce que kokota na ba bizaleli wana ezopesa biso temps tozolekisa temps pour rien bayindo baza na posa bayeba nini oyo il faut bayindo mayele oyo bayindo il faut bazala na yango parce que neto bazola neto zaboye ba technicien bazolanda biso
ba docteur bazolanda biso bato minene o bazana ba document o bazana ba likabo et pas mfumu kimango baza ba Hollande bazo c'est la tiko religion apesa bango ala kisa bango maye o esengeli bango basala pona esunga bango na vision siko soki bato wana tokola kisa bango te to koma kana bakate ba makambo na biso moko mo ke tozo le kisa temporaire te il faut to la kisa bato mabele eza na milimo boye mon pépé eza na milimo boye donc molimo na molimo zo sala musala na yango comme pe yo zo sala musala na yango to expliquer mutu ndenge nini molimo asala ki physique ndenge nini loko bo ça parce que bakoko na biso basala mabende bakoko na biso basala baba ba bengo bilungi bakoko na biso basala biloko ebele mais mayele na nyoso ebunga mayele na nyoso ezate omoni bakoko basala bilamba mais lelo mayele wana ezate siko lelo biso to il faut to la kisa ninga osala bilamba il faut to la ninga osala bilungi olingi to kina na ba fertilité pourtant ba yindo lobi kuna tango kwa tulenda kuya osala plus pire il faut mutu na mutu asala musala na ye yango fumu kimanga lobaki avant kwa tulenda ya il faut mutangi sala nini atangisa ya kotangisa donc tozana période tozana ngo eza période ya kotanga ye kola na yo eza période tanga donc esika ba ndeko bazali ba fandi to na na maté ya fumu kimanga lelo batangisi biso nini lelo batangisi biso ndenge tata mokela kela moki parce que bakosa biso ndenge nini tata mokela kela moi ndenge nini tata mokela pela sansa ndenge nini tata mokela kela mokili nde bayindo bazo siko boye biona pa bakoko na biso bayebaki makambo wana nyonso yango isala ke ba maîtriser mokili bakomisa mokili tito sala ba royaume puissant ba royaume di o mindele o yezu akimela ayaka ko batamela o ba sepela o Moïse afandela ba royaume puissant wana mokili wana ya bokoko na biso ya bokasi ya bokonzi fezonga siko ba yeba kozongisa mwe za banani ba yeba kozongisa mwe zali motangisi ofumu kimanga laka akoya na batangisi na ye omoni siko batangisi bakoti na kata terre siko to betaka masolo wana kuna melaki diamba wana mwite za masolo bana miki parce que muta omela diamba oyeba teka tanga omela yango zwango kaka so ngo comprendre yango zwaka milinga wana sopango na papier mouchoir tango na papier mouchoir bo mo na milinga na papier mouchoir yekoma mwendo soko meli lobi e obebisa papier mouchoir siko tango yokota na poumon siko tango obela tiber fumu kimanga peso tiber to yo monto mela radiam siko conséquence wana tango zo mela yango na koloba boloba ke isa ya bakoko siko conséquence wana et comme sur ya bakoko boy za makamba bana mike voilà tout ça na posa makambo wana te tout ça na posa batu bayi ba fumu kimanga za nani milima bakoko na biso ko sala ndenge nini parce que quoi tout lenda ozo eza plus grave ba msuba ozonga na bamboka tozoloba kwa tulendo boyoka kwa tulendo batu msusu ba ozonga na bamboka na opesa ka bilembo Mobutu tango azalaka bayibi ba msusu Mobutu azalaka fimbu so ba otambo na nzela ba boni salite na balabala ufuta mandia ba msusu ba yokanga mwana di 17 ans ba moni na 18 ans te na 18 te di banda so ba moni ba okange siko kwa tulendo azala plus que yango plus que tozolo ba plus que yango moni fumu ki ma préparer il faut na battu batanga po te tango lwa ne ko ya soko tengami obetani déjà ils ont importance c'est ba misusu wana mona ba kuluna banani ba msusu ba omila ba diamba ba ngunza msusu ba sala bwete tata mokela ko ya kwa tule no taya ko ta ordre mais biso tozana posa ba yindo ba yebande fumu ki mbangu toko kende ndenge nini toko procédure ndenge nini parce que lobi kuna tango kwa tule ndako ya esengeli biso tozala batu oto ko sunga ye pona akokisa mission na ye yango moni eza na importance te ko bulisa likaba moninga po eti mutu na mutu azana tina na ye na kati ya mokili litoi ezalaka na tina na yango misu eza na tina na yango munoko eza na tina na yango tikanga na zala na nga munoko yo zala nongo litoi parce que soko yoki te na moye pe na loba ezate olobi na zala na tobunda na biso na biso mais maintenant likambo oyo na utu lobela nzela na biso oyo kaka na kati émission na biso na lobela ki nzela batu musu balobi ke eza ba chef coutumier na ba bisimbi batu ba panzi nzela wana et que bazo réclamer ba droit siko totuna nanu bino batu ya molimo ga photo tuna po biso to yebite est-ce que makambo yo ya ba chef coutumier ke basali érosion salemi Kinshasa eza privé na biloko kolia po bango bazo réclamer ba droit na bango est-ce que ils appellent ba chef coutumier na ngambo mfumu kimbangu ou bien ba chef coutumier na ngambo satan matondo mingi mopandi sango omoni ke bozoso ngashona likanisi ke il faut batu bayeba makambo
oleke toloba moi ki bozonga il faut que bayeba nde makambo omoni kisimbi il faut que bayeba kisimbi azana kisimbi eza mo o babengi simbi simbi eza kosimba voilà ya babengi kisimbi siko tango nini bakoko na biso babengaka milimo bisimbi kasi milimo oyo bato babengaka bisimbi kasi yango nini tekela mokili yango te tata mokili apesi ordre bokende kokela mokili bango bake bakeli mokili baoyo bakelaki na mabele batie biloko eza na mabele bakoltan badiama mabanga basorti nyonso mabele eza na sa mabele milimo wana batikala kuna na mabele mpona kobatela biloko bango basala nini bakela siko tango bakoko na biso bakeli bango bakoti contact na milimo wana lokola ba contact nyonso bango kokota balakisi bango koltan balakisi bango diama balakisi bango bia baza bisimbi bango basimbi secret ya makambo ya mokili ya création voilà nde kombo kisimbi wana ebimi mundele tanga ya bi baza bandoki uko mundele azalaka mabe baza bandoki kisimbi wana baza bandoki bosolola na bango te mundele oya na butu akangi kisimbi akene to oyo ka basango baza okanga bango bakela bango te siko kisimbi baza ndoki te baza ange Weke osiko ata ange parce que mutu moko apesanga ata eloko moko o sata sala bandeko ba Hollande boko mata na commenter eloko moko sata sala na mokili soki ezali donc soki sata sala eloko te nyonso na mokili tata mokili muka sala mo aseke kisimbi pe muta se akela eza nani eza tata mokili loko eza tata mokili eza nde milimo na lokota ya bapaya babengi ange mais pas na biso bayindo babengaki bango milimo bakoko basirenome bango bisimbi parce que basimbaki secret ya création bon maintenant bisimbi yango basimbi secret création mais baki ko créer érosion bapandi nzela c'est que tini ezali bazo réclamer loko moko kongo ezotambola na fumuki mbango te kongo ezotambola na bakoko te batu nyonso kobelela belela milimo bapaya yango baréagir toko vivre yango ti toko koma 2024 oui calamité naturelle na Congo ikozala somo parce que nature akomi ko boya azo boya même bino mone boza wana soko keika ka même mwana mwasi akeya salisi suki ate zazu na suki kolala na kolamuka zazu wana suki na ye naturelle ebani ko bime komi ko benga na ko kata suki wana oya lalisa ti kolongola monyoso moni nature azo benga na siko bilimo bapaya nature azo benga na donc biloko mtiko ma mbule zo beta nature azo loba boto lekisi pratiquement mois mobimba na koloba ko bana novembre ti décembre mbula kobeta na kobeta na kobeta na kobeta na biso ke to respecter principe naturel to respecter principe naturel même nzoto na il faut respecter ngo pour nous monde nzoto na vivre malamu to respecter ka principe naturalité to kota ba beba donc to bebisa principe yango nature bani ko sala ba effet na ye ezaka kana ngamu na biso te mindele kuna pe baso betama donc ndenge za be mokili zo kota na mbongo wana moko ya makasi biso ba indo ifo tozongela bokoko na biso mindele ifo batika konyokola batu pe mindele bazo kota ba kota na shit na bango 3e guerre mondiale ezokuya eko bumba ko bunda esika ba kokwea asie ekomata après biso siko tout ça les renaissance na biso lobi kuna asie kwei et Afrique zongi na bokonzi na ndenge ezalaki kala donc préparation biloko na biso yon tozomona sekoso wana les oningana bisimbi kisimbi aza molimo aza ange papa agandoki te mais maintenant ko résoudre makambo bisimbi wana esenga nini faut ko kina oboka makasi ou bien na pesi baza solution milimo ya bakoko na biso zo réclamer tozongela bakoko tozongela fumuki bon ya wana na pesi solution so banani bazongela bakondi to biso ba pepe bakondi parce que tant mundela yaki a bebisaki liboso l'état ake ko bâtir c'est quoi singa nko na ozongela loko wana moi singa quand ndimi christianisme ekota siko na ngongo so bibo sala réparation il faut mukonza mboka a dénoncer christianisme yango na mte obobisa Congo eza pe facilité pour bato ba obima sérieux lelo eza ba chrétien bino apparemment ba zora bino bina facilité eza facilité mais zo comme facilité il faut le bon à 80 hein na 1980 lelo oyo kasi bangunza bazana zamba na ba 80 ba Hollande ba zamba
mais le longunzo moni yo matali kibala molimo ezo kita na zamba ekiti so na nini na kisasa eza so musika te mais bino mo pe ici et comme la bino que bon to sanga na biso moko to senga audience pas chef de l'état to solola na ye po makamu mususu oyo ya yebite biso nde to yebisa ye yango ndeko na ngai est-ce que on a déjà organigramme ya présidence ba pasteur baza aye ayebiki président ba président nyonso bakota na Congo baza n'importe quel président so na lo bandingo na musuba ba azungonga fati zo lo ba na sentiment président nyonso o kokota na mboko yo Congo azaka na esprit supérieur parce que so esprit supérieur était au kokoma te na niveau ko kama mboko yo mais esprit supérieur egoza la paix oyo ozue pa basango na lobby na lobby nazo répéter koloba mutu nyonso o akomi cadre na mboka ada esprit supérieur 12 ans asili école primaire akina école secondaire asali 3 ans na école secondaire akoti na humanité tout ils ont compté na spiritualité tout est contaka molimo ndenge lataka nzoto l'évolution ti akoma na 12 ans ce qui moi na komi na 12 ans akomi sikoyo akomi na tango o eza molimo na ye parce que à partir ya 0 année ti akoma na 12 ans molimo efanda te na kata nzoto moto eyaka ezozonga ezoya ngeza la mwana musuda raisonner osali makambo malamu boye na ngoma mo ba BBC su ndenge nini bolimo ezo ce qui ye conscience la moki accompagne o azo sala ce qui bimi abosani asali mabe ce qui ye mais à partir de 12 ans de 12 à 15 ans les molimo pene ya mwana fandaka yango ezala bino ezala nde tozabwe ntango molimo ane efandaki mingi bakimaka classe bakomi kosala école missionnaire aomona classe ndeki mabe akende kosala nini na classe parce que molimo na ye siko efandi ezolakisa eke classe oyo ya mindele yo yeli yango te yo ye mpona osala oza génie oye mpona ocréer siko mondele ayeli bino politique ateli bino sio na age wana ateli bino baoption na ye bokomi ba réparateur bino tout ba réparateur même docteur tout le monde docteur za réparateur même docteur so ki okuta na docteur asali consultation sili akokomelo kazuka papier na ye asali devis somba kini somba nini ya sala kanete atindi yo bon mukolo ende kokanga ba société na bango ya laboratoire ya bakisi bon mukolo chinois akokanga électricité na ye basinga na ye omoni de la BBC biso donc social congolais eza ya kobeba voilà nzamanoka sikoyo tina mukonza mboka eza beka bongo donc parce que mukonza mboka bimeli pe wapi abimeka na société wana ba catholique ne ba former ba dite intellectuel ba monionso ba président c'est na ba outi na ba école ni catholique école protestant o eza formé pa ba mindele sikoyo ba komba dite ko nini ba ko raisonner nini ba raisonner toujours mundele ba raisonner à la mundele ba ko kanisa la mundele ya omo soka ya ici akisibya kwa bakali banga ndozo ibate kolo mokila zo réclamer siko tango yombunzo yebisete il faut tozonga na bokoko le bokoko c'est quoi siko mutande mwana afungola audience po ete bangunza bakutana te tozela kwa tolendo yemoko ya matondo papa manoka to komi pratiquement na suka ya lisolo na biso lisolo ni kai kitoko mendengo tolobi ezambala liboso oleka na bashene na biso oyo toyebiki tokota na mozindo do malembe tokota pe na kote oyo bato bazozela bokozwa biso bakote wana vraiment merci soki ezali na bato oyo okoki kosalue me papa nzuzi di tutala déjà ayebisaki ngai napesa yo mbote donc mbote na ye yango nakomisiki makasi obunda tiki moto kolonga bato moko bakosa bino te bato mosusu baloba te biso tozali ka toujours na vérité nde yango tolobaka na bato ete fumukimbangu nde azali mobikisi na biso fumukimbangu azali mwinda mpe pole mpo na biso bayindo soki tolandi fumukimbangu nde lobiko ekoya lelo tolobeli mpo ete ezali prise de contact yango tolobeli makambo wana me kote tozokende tokota libala na bokoko ezalaka ndenge nini misala na bokoko ezalaki ndenge nini awa nalobeli likambo ke bazo déorienter ba mémoire ya bayindo moyindo aye mpona ye mosu asalaka bakisi mais bakomisi ye docteur akomi kosala ba ordonnance moyindo aye mpona asala télévision bakomisi ye réparateur akomi korenonce na pièce na
et pas ba chinois moyindo batindi do ba bébisi et pourtant kala tozalaki na ba forgero lelo ba forgero tant on dit forgero ba on ba mutabeta kama bende ndoka forgero yango lelo ezali ba savant moni ndele tanga ye na colonisation nde azwaka batu wana ba forgero na biso wana azwaka bazo batin yo tango kena na wende ko somba soso osomba la soso e konda to somba kwa vimba na kitoko oyebike oso na limu suni kozala malamu ndela yesu ko pona batu bake développer mboka na ye akozwa batu balemba to kozwa bata mayele na batu bazimba nde azwaka batu na biso mayele ba technicien na biso akena bango kuna na Amérique sima nango lokola bisalelo o ezalaki fo o bango bazayo salela ezangaki akozonga akumukanga siko ba puko batikalaki balukele ba kavitu balukele ba diama ba o pona memela bango ba forgero bakendaki kuna basala soki lelo tozali na biloko nyonso yeko sa même mutuka moyindo mutakela ngo même nyonso moyindo mutakela ngo mais kozanga koyeba yango tozomona nyonso mindele basali tokokota na ba domaine nyonso na ba domaine nyonso pona kolakisa milimo na tina na yango eloko na tina na yango ngunza mandoka azali koloba na mopepe mais bino bozali koyoka singekangami bino te na ba telefone na bino singekangami bino te na ba TV na bino mais bozomona ngunza mandoka seke na mopepe oyo vidi ezate omoni awa vidi ezate mundele pona sala telefone ayebaki vide ezate atambelaki te mais mutangisi na bango atangisaki bango ayaka pona lakisa bango ke awa vide ezalaka te biso pe bayindo tofandi mingi na mundele atangisi biso bible ese toyebi ke vide ezalaka te toyebi te biso yebi ke kindoki nde ezalaka awa bakisimi baza bandoki si obotika tolakisa bino ke kisimi aza ndoki te parce que eloko moko te tata mokela sala oyo aza ndoki aza te même kinteko tata boye muta sala yebe soki kinteko akoti na kata ndako na yo yebaki ndako eza salite soki arena akoti na kata ndako eza bilembo tata mokela lakisa na batu eza ne salite na kata ndako donc epai na biso bayindo c'est normal bomona bizaleli ya bangunza eza boye c'est normal parce que toza bato mutu nyonso za ezaleli ya malamu aza pe na ezaleli ya mabe mais soki oza na posa kolanda landa ne bolamu tozonga nde na fumoki mbangu mpona kobongola bizaleli nyonso ya mabe wana donc nazoloba bongo eza po ete bandeko na ngai bokomprendre ete kolanda chaîne oyo boko découvrir biloko ebele parce que bisika bozali nazo respecter ba incarnation na bino boza milimo ya makasi miloko oyo ezosanga bino ezali elle spirituelle efefunwa mais elle spirituelle on to kozonga donc to bana ko expliquer bino eloko boye bon kilekela maboye libala na biso ezalaka boye mais les autres to bota même ba kuluna eza plus grave parce que zemi zokota na kata ndako esila te zemi zokota na kata ya hôtel on écouter hôtel na bambeto hôtel ebi combien milimo oyo elala wana zemi koteli wana on pone bota nani yozo zela nani parce que ko sangana mwasi na mobali nde bimisaka docteur ko sangana mwasi na nde bimisi président ko sangana bon nde bimisi siko yoko bota ko tsazemi na kati ya libulu ko tsazemi na kati ya ndako esila te so zemi wana mwana wana kokota lobi faza la docteur mwana pa komi docteur tango mwana komi docteur ko zemi ne kota na libulu ya bandumba akongo sakana basa batu ndenge ba yakaka sala consultation ya banika kobebisaka na musala na ye voilà tozomona kobeba na domaine nyonso bambote bon biso topesika mbote na bayindo banso voilà tondo na bandeko na biso nyonso na lobi limbote na famille di tutala ba Celestine li tutala bakombo eleki mwa mingi telefone essayer décharger moyena ko kotanga bakombo ya bandeko botika la malamu na mabota na bino tomonani mikolo mizali koya Animation des Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.